mokili la kati kokota yango pamba te mokili biso toza kokendeza mokili moko ya pasi papa azalaki na Egypte papa mfumalongo lisanga moko conférence monene ezalaka kuna bapesi ye maloba Egypte oyo totandi awa alobi bino boza koloba minoko oyo ngai naza koyoka te ngai mpe awa naza kotuta kikongo mwaye bino boyoka ezali te kasi mikolo tozokende liboso nzambe asi abongisi babele ya sika lingomba mini tozali na dutu toza kozela nini poto ndima pamba te mibeko soki eteyami toza kozwa ngo na valeur te biso mpe tokosambwa lokola bandeko na biso basambwaki na ntango ya kala oyo ateyi biso mibeko na ntango ya kala nzambe ye moko akomaki yango na maboko na ye biso toteyami na papa Simoki Mbangu bamvwala misato soki tosaleli yango te biso tokobebisama koleka kozala na nzambe mosusu liboso na ngai te biso tozali bana mikembe tolandaka meme histoire ya papa Simoki Mbangu mama mwila alobaki soki ngai nakei te nzambe na bino azali matata mingi nakende po indépendance ya donc azali nzambe moko akosalana te soki tozwi ye na ndenge toza kozwela ye biso tokomona mokili elaka te pamba te babengi yango babeli ya sika eloko asali te ekokokota kuna te batata lelo papa Simoki Mbangu azali kati na bamvwala kati na tata na biso tozali na ye totosa ye pamba te soki omoni mwana osi omoni tata soki tozwi mibeko mosusu totie banzambe mosusu totie tobosani oyo asaleli biso akomisi biso na mokolo ya lelo oyo mokili mobimba eza kotalela likambo yango ekobimela wapi kutu elobami ke banji meme batalaka mpe na se baloba likambo yango ekobimela place nini kasi ngai na yo tovandi awa toza koyeba te tokokota na mokili elaka ndenge nini mibeko nyonso ezali minene ya moke ezali te yango ezalaka lokola vere soki etie nzela mwaye moto amelela yango mai ezala te akobenga vere kase donc soki okwesi moko ale makambo na yo nyonso ebeki toleki totangi na mokanda ya Matayi chapitre 22 verset 41-46 Matayi oyo akomaki mokanda oyo azalaki moyuda moyekoli ya nkolo Yesu akomelaki bandeko na ye po bala nini mpo na Mesi azali mwana ya nani baverse likolo banda 34 tokomona motuna nini batunaki nkolo Yesu batunye mobeko nini eleki libeko na minene azongisaki yepa ye kotuna bango na tuna ya atuni bango kasi David atondaki na molimo santu alobi na nkolo na ngai fanda na loboko na ngai na mobali kino nakozalisa bayina yo na se na makolo soki David abengi ye nkolo ndenge nini ya kozala mwana na ye bafandi nye mwaye bazongisa biloba eza te mais so totali malamu na réponse bango bazongisaki bazalaki na mwa rezo moke mpona nini basakoli bateyaki ke Mesi akowuta na libota ya David me likambo ya tata nzambe soki ozwi yango na nzoto okobunga nzela tolandi Mateyi oyo elekaki awa samedi na ouverture ya assemblée biso tozalaki libanda mikro eza kobima libanda tata Moteyi alobaki Jean-Baptiste atindaki bayekoli batuna lisusu Mesi soki ezali nde ye me ye nde apesaki ye bateme ntango apesi ye bateme molimo santo ekitaki elobi oyo azali mwana na ngai molingami ndenge nini atunaki lisusu ke bakende kotuna batata ntango dutu eza koyela biso na motema moye toyeba likambo ya tata nzambe ezali te ata oyebi ebandeli me okosuka kaka mabe eza lisusu na ntango ya bayuda te biso awa tosangani soki tozwi bizaleli ya bafarisien ke toyebi mibeko 613 biso toyebi ebandeli mpe suka tokoyeba na biso Mesi te ata azali kati na biso azali me tokoyeba ye te oyo nyonso aza kotinda olie topesa place na molimo santu ateya biso ketala ndenge ateli David loba boye Mesi azalaki nano abotami te me David inspiré apesaki deja detail oyo moto akokobunga lisusu te soki molimo santu alati biso makambo nyonso tokosala Mesi akosekela nango akokotisa biso na mboka kuna nani toza kozela po ate ya biso ke Mesi azali kati na biso bato ya mayele basilaki koteya Pape Jean Paul alobaki Dieu est noir
Jésus-Christ est un Africain. Au lieu de dire un noir, Jésus-Christ est un Africain. Comme Makambomi Bala. Ndenge David alobaki, Nkolo alobi na Nkolo na ngai. Makambomi Bala. Nkolo azali. Nkolo mususu azali. Alobi, Dieu est noir, Jésus est africain, au nord de l'Angola. Papa, ngai na yo tosangani lelo. Nini zangi po biso tondimela Messi. Po toyokaki dimanche. Tata na biso alobi ndenge nini bino boza kozwela mibeko yango nga nayebi te soki bozomonela yango ndenge nini, c'est-à-dire doute ezali ti lelo toza kondima te malamu tobalola bizaleli na biso topesa molimo santo place soki akoti kati ya mitema na biso tolongoli makambo ya mabe ya kowelana ya koyinana soki tokotisi bolingo tobimisi bizaleli nyonso bafarisien bazalaki nango biso antuka tokoyeba ye akokotisa biso na mokili elaka ndenge Pierre alobaki ke yo ozali mwana ya Nzambe mpo koyeba ye ezalaka pasi me azali kati na biso malamu tososola batata bandeko mpo tokotisama na elaka pamba te ntango ekoki luka molimo santo alata ngai luka molimo santo alata yo topesa ye place akotisa biso na mokili elaka oyo elaka maka banda kala ntango ekoki mpo na biso ngai na nini oyo toyoki etikala boye na kombo ya tata mwana mpe na Amen. Yetonga bya kuba mele kumwana za